Amis téléspectateurs fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, bonjour. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée En Vol Plus. En Vol Plus, comme vous le savez, c'est un magazine chrétien de la radio-télévision nationale congolaise qui reçoit les hommes de Dieu pour l'édification du peuple de Dieu. C'est dans ce cadre que nous nous retrouvons encore aujourd'hui, comme vous le constatez, que nous sommes en dehors de nos studios où nous poursuivons avec cette émission En Vol Plus avec le même thème qui parle du second souffle, dont j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le pasteur Josué Lokamba, qui est le responsable et visionnaire de l'église Maranatha, mission Maranatha, Mima. C'est avec lui que nous allons pouvoir débattre ou échanger sur ces grands thèmes qui parlent du second souffle. Bonjour pasteur. Bonjour journaliste. Comment vous allez pasteur? Très bien, la santé morale, et comment? Physique, spirituelle, très bien. Merci beaucoup. Et comment se porte déjà d'entrée de jeu la santé de l'église Mima? Oui, la santé va très bien. Et tous les fidèles qui vous suivent en ce moment? Même mes fidèles et mes téléspectateurs, ils se portent bien, mais je sais qu'il y a quelque chose qui cloche. On va encore donner la solution. Voilà. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. C'est le second souffle, le même numéro avec lequel nous poursuivons ces mois, avec le même invité qui est le pasteur Josué Lokamba. Mais, pasteur, Tozaline Sengolelo, Yakoyambo encore pour la deuxième fois. Pour la énième fois, je voulais dire, toujours dans le cadre du second souffle. Mais Mbaloyo, nous allons parler second souffle dans les familles. Oui. Comment ça se passe? Qu'est-ce que le Seigneur vous a mis à cœur pour partager avec les enfants de Dieu? Merci beaucoup. Le Seigneur m'a parlé il y a cela 2 semaines que le second souffle doit souffler dans nos familles parce que la famille c'est la base de toute personne, de tout être vivant. Famille ezali cellule ya mutu nyonso, ezali noyau. Même na banzete, ezana famille ya banzete. Même bandeke, même bambisi, tout être vivant azana famille, azana origine na ye. Donc ndenge na zoloba awa nzamba tienga ke second souffler na famille pour donner la solution aux problèmes qui se trouvent dans la famille. Voilà. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Vous avez dit, vous parler de second souffle dans les familles. Et là, nous constatons que bato belé, bat témoignage, il y a ndengue na ndengue. Les gens en train de témoigner des choses grandioses que le Seigneur a accomplies dans leur vie au travers ces dons que Dieu a placés en vous. Alors, tous les bandeko belé, les lots dans les Congo profonds qui nous suivent en ce moment, au bazali libanda ya mboka na biso. Quel est le message? Bango bazana facilité à koya vers yo te lokola ba mususu ba ko se déplacer vers yo. Mais ni noko ko lobana bango. Naibi ke na mokanda ya psaume Bible lobi boy. Dans leur détresse, il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est-à-dire na passe ya batou nzamba tindaki liloba pe liloba e bikisi bango. Et na mokanda ya Proverbe chapitre 18 verset 21, elobi la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime, on mangera le fruit. C'est-à-dire même de loin, notre Dieu agit de loin. De près aussi il agit. Notre Dieu agit de loin comme de près. Donc bon nyonso baza libanda ya mboka, to pe na ba province, to baza musika, moi batendre tokutana bango face à face ezate, ils peuvent m'appeler. Et na kobonde la pona bango nzamba kusala ndenga sali pepa batum ebele. O babiki tamusuka na téléphone. OK. Voilà pe ba moni solution à likambo na ye. Voilà eloko na kolo. Oui, o bazana Kinshasa et bato bazo ebele même na Kinshasa, même en dehors à Kinshasa, États-Unis, France, Allemagne, Australie, ils viennent jusqu'ici. Et puis ba moni pe loboko na nzambe batema. Bo bazui makoki ya koyate, peut-être bazangi mikanda, peut-être mbongo ezangi, babengi
et tobondeli second souffle et souffler na famille pour famille zoakimia famille peut respirer. Merci beaucoup pasteur. La fois passée au Sénat Kibiso Lobi tokokende progressivement avec les témoignages il y a eu moko expérience na yo na Nzambe. Oui oui. Na émission à la fois passée on me dit kobeta lisolo comment Dieu Christ vous a apparu. Ah oui. Alors loko lezaki ngonga tozali kokima na sima ya ngonga okokaki koloba nyonso tout donc promotaki ba téléspectateurs ba Nzambe ba kolanda biso ke moi suite kozala au fur et à mesure que tu vas avancer. Alors tu peux permettre bango lelo bazo sous numéro moko. Il y a expérience na yo na Nzambe. Na puis lelo to koyoka nini. Merci beaucoup et puis natanga no verset moko. Merci. Na zotanga verset moko na Bible. Comme ça naïba ko bongo naïba ko témoigner. Ya solo na mukanda ya Nzambe na mukanda ya juge. Na chapitre 6 verset 1 à 24. Mais notanga ni sote bino nandako okotanga po oyeba histoire. Juge chapitre 6 verset 1 à 24. Mais ngana ko bana na verset 11. OK, vas-y. Bible oui. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? On a sauté pour gagner le temps. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Oui, ok. Délivrance ma famille, mais ce qu'il y a, il était le plus petit. Le plus petit dans la famille de son père. Famille, il y a papa. Et Dieu lui demande d'aller avec la force. Oui. Et puis, il deuxième chose, sa famille est la plus pauvre dans la tribu de Manassé. Donc, Israël a 12 tribus. Mais parmi les 12 tribus, tribu à Manassé, et puis la tribu à Manassé, sa famille est la plus pauvre. C'est-à-dire, souffrance, c'est la famille, il y a un mais Nzamba va avec cette force que tu as et tu délivreras Israël. Pas seulement sa famille, sa délivrance va entraîner même la délivrance de tout un pays. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Et c'est sous-estimer pays au côté. Attendez, c'est sous-estimer. Pour éviter le qu'on Nzamba la katina. On comprend. Et pays est que là, et famille est que là. Voilà. Pour délivrance à Mutumoko et qu'on entraîner délivrance il y a Badou et Belé. Alors il y a un moment où natangi verset oyo pour na koloba ete ngai nazali mutu na botami lokola batu nyonso na sina lobaki et na koli na couvent pour sango mutu a zwaki ngai comme orphelin adopté ngai comme mwana na ye atangisi ngai ti na 6e des humanités na koli na culture wana. Voilà, respect mingi na basango parce que bangonde baboti ngai, respect mingi na banganga Nzambe na basala Nzambe po bangonde bato bazwi ngai kulongwa na ngana maboko ya sango na obeta masolo ya nde nazali na couvent jour mosusu. OK. Kulongwa na ngana maboko ya sango na kiti na maboko ba pasteur. Voilà. Wana nazali na 17 ans nde na ndimeli Yesu. Na tiki sport parce que sport na ya kutika na 17 ans mais wana déjà na za ceinture noire deuxième dan na jijichu. Alors tango siko na tiki sport nde na mipesi na makambo ya Nzambe. Alors, qu'est-ce que j'ai vu encore? Il y a un zoloba qui n'a pas constaté que quand na kosali la Nzambe na kuta na mikokoso ibele jour mususu ba livrer na Satan. Wana ngai interprète ya pasteur na sécurité ya pasteur. Bon, na débit kak. Wana ne puisque le quoi nazalaki maître. Bon, na bête histoire on a fongoli parenthèse. Voilà qui est sportif. Nazali sportif, ti lelo naza sportif. OK. Bien que na konda pour na tika comme mama binde banini mais na son traînaka. Dobo ki nanga ezali ata so yena ndako. Dobo ki ezali ceinture ezali tout moi ba kickback na ba biloko mususu ke
On s'entraîne même 1 ou 2 fois par semaine pour garder l'équilibre. Alors un jour, naïka na début na début pensa que na bandi ko sambela na bina no pensa makamanza bien té. Mais événement moko est passé qui na église. Camarade à pasteur, azalaki pe prophète azoteya. Tant azoteya, bon église azalaki non clôturée. Bon voilà. Mais le pango azalaki clôture ndam. Ndam wana eza polele. Bon pasteur tant matin na cher abi mutunyo sakanga miso. Bon ba bengi pasteur leka. Siko tanga leki, abi mutunyo sakanga miso to sambela ava abandoteya. Mutunyo sope akangi miso. Yepe pasteur akangi miso. Tant azoti na nzembo mutu moko mutu esona bo baloba mutu aliboma mutu esalaka te akoti mbango abeta pasteur coup na mâchoire oyi makamuse de kana ba théâtre eza ba vérité oyo esalamaka ba réalité esalamaka bango ba oui abeta pasteur boliti par terre abimi oyi ke pasteur mutu anazo kima ke tozwa ete qu'il te koti siko désordre nde bokola ngai nazali maître nde bazingai voilà na porte comme sécurité pour éviter le pasteur va comme que ba ranimer ba poulailler ba sopel ba mai ainsi de suite ndé mutum soso aye ko joa ayete alors ce qu'on a début on a interprété pasteur et pasteur alors bien frère Josué na monio au sainté na monio au sainté si on gagne Babylone, on va d'abord na bilanga ndimangote. Voilà. Mais na ibisi boité mais na motema nga bien. Boy. Babord na bilona Babylone nga ndimangote. To boyi prophétie. Na boyango. Sikoyo pas ici les kinango. Après Isusu déjà on a na 18 ans. Après les Isusu, donc na pasteur na ketika quelque part ateya. Nanzela oh frère Josué nzambo lo belanga ki yo on grossé. Ngabi apera rien ngate wana bana mission obité a rien ngate bon au lieu que bon pour la prophétie ko kisamate et sengili oye ba ko sambela ke nkolo sunganga eloko yo e yate ngape na biango te ngana boyika na tetembe na ba rien ngate allez yepe le cabo de pour nga pour likama salamate rien nde ngako tunalinga kape mo sangote moi sinde mutalinga kangai tango siko alinga séduire ngai donc naboya kame amina nga Blaise oyo ayebi pe makamongo yene mutazala ki na base oya salaki kwa kuwana ke abenginga na ke o tante a besoin notant na ke pour pas tante to vandi na nini nde nzoka na ke kuta fi yango pe azawana Blaise atindi mutasomba secret muto akende ka uzonga te mo zela na landaye abimi akangi biso na akangi biso siko akangi biso na chambre akangi porte voilà abimi akangi biso na porte voilà les choses étaient comme ça je suis franc et sincère parce que ezali kabonangai et là ça remonte à combien d'années pasteur parce que Léo a déjà parents perdu une grande famille oui et l'équipe Mikolobo ni les lots 22 ans ou 20 parce que moi Naza déjà na 22 ans ou 23 ans OK voilà ndé et ça là qui donc on a besoin qui pena bilenge oui nazala ki elenge ko talaka ba 18 ans ay ba mbala moko to ko isamina ye tant to ko isamina ye nde likanisi ya ba prophétie et kozonga ale na kimi mbangu tie pa pasteur papa makambo luwaki nanga namoni na ko isami ko isami non papa non tout cas bondela pona ngai mais ça trop tard abondeli pona ngai ko sali susu tenga papa na sali susu te OK si na ibisi na tokuta pe na mosi pe na ibisi non yo en tout cas na lingi susu te tout en tout cas ici yepé atiki pe oui ça va et si 2 mois après moi ça ibisanga yo ko bisango non na zana retard donc il ka beti ka marteau na tout les sakole ko kisami alors tango siko na ye ko annoncer ba pasteur na bi papa awa moi jate moi son na makina ya wana aye ko bisanga ke azana zi ya solo bon ça va comme ça on verra à l'église et si ngana peut-être le kamuni na lobi quand ndenge na lobi on verra à l'église et un certain dimanche tu es belé plein comme ça ngai suka sengana interpréter
mais abenga vient nga kasiki nga na zo interpréter o tellement no liboswana na tellement na miso ba abengi pe nani yaka tellement na télé abi tozo kaba frère Josué na Satan to tellement ba to telemi tozo livrer na Satana tozo maudire ndenge zana asali mabe a engrosser et tu vas le to kabia na Satana to modèle to kabia na Satana joyeux oui que na ukineti pour sana lela bon na ole na ma mission qui t'amène bien zambe et là on est na ko ça une église de réveil ngamu na zana ngana catholique biloko na catholique ezala kati vie na ngai baby donc vraiment ezala ki choqué OK nalo na yoka pas si bon te na motema tango esili allez chasser abi tiaka ma collection so ate soko ye na volonté na yo na kuna na porte tellement ka na porte donc na bimina kolela humilié na ke na famille place na bando vanda donc sango déjà c'est qui donc na kombe au moni to isa comme nini yo mtolinga ki sango au moni bizambi vie si quoi baby awa pété donc bah on peut pas boy donc et ça c'est qui ça mais ça fait mal rejeté par tout le monde l'église est rejetée nga famille peut est rejetée nga siko na kosuka wapi tukali na balabala na souffrance na sala nini ndetinda kenaka koma recevoir akombi akomi ko sala musala ki recevoir akombi pona luka moyena zo charge na ngai et tango siko lisusu to komi pembeni na mosa linga bota bon déjà mutu kezalaki na panne et puis mbongo na o nazo kangisa tout na zuba charge na salima comme surtout ezala pe nini bon mama moko to sambela kana ye azala na problème ya musala to bondeli ya musala azali pe malade abiki nde ayibisinga frère Josué yo na kobosa note oyo sali nanga so za na problème benganga na kosunga ici tant pe na moni ke mwasi na tiki na hôpital pour bota babi ka eza dangereux ou na césarienne ou nini siko na ndenge pe basenga bambongo mususu wana o nazalaki nango esili na bon nakende nano na bengi mamango na benga ka vendredi habite lobi lokoli za samedi na kobima mais o ya dimanche mais so ya dimanche yaka na église na biso ezaki na lemba échanger allez na ya do yaka na tongo allez na yepe na koti kutu kilt kuna après kilt mama pe baobima a telemi pembe na Mercedes na ye baofungula les portes pour na mata parce que azalaki mutu moko azali na mbongo tango baofungula les portes alinga mata ngapi na ye na sali bonjour maman talaka bato baobima na église na population les alaki na ba maman mususu bazo entouré et tout na seka bonjour maman boni weko e comme nini nyongo na za nyongo na wala na partout comme nini na tika maman mais olobaki na ngai na ya na comme nini lokwa fazer na biso e chokanga ngabi maman bongo benga ipona nini nde na baluki kolela apesi nga pété mbongango aimilienga devant bato nde na zozonga na kolela nde na vodima kolo nanga oza wapi enzambe na kobelela yo nazolela na kati boulevard wana nini sous région na Keiti na komi GD na kati po kaboli GD na lemba nazolela na continue nazolela nazoyemba baninga nyonso batonda bisengo biso ba oyo tokufeli nini koko semoko Adamu na Eva yango papa ubwaka biso wapi Yesu za wapi nazoyemba nazolela na komi na wenzangaba tango na komi avana koma wenzangaba na jigala na changer nzembo na kote na nzembo mususu kolo nanga babwaki singa bika moi pona zanga nyoso pibika kolo Yesu yotonda nguya pebika moi yotonda nguya pebika tauka nazo na komi na place ba mama bateka pondu na wenzangaba bateka ba pondu na se na ba misili banini na komi wana na moni voiture ya sika ya couleur verte et telemi ka place yo ngana ba etelemi et kiti vitre ezali peza voiture fumée ya kitoko et kiti vitre tant kiti vitre mutanga salinga signe ngana taliboe asanga signe bengi ngai
Tant que ça signe benginga, n'a pas na poussani, à tout le monde aux la nine. Nalingi na expliquer obi arrête, na ebi likam aux yango na obi otuna kanga question que Yesu abimela ki ombala mususu, azalaki mutu mwindu mundele, na lobaka za mundele. Turoyo, na ebaki pete ke za Yesu. Yo kaka lisolo ndezo continuer. Abendi azalaki mutu mwindo me tentiri na kaka neti ya yobo. Azai mundele te. Mais tentiri ça n'était brillant ngenga mais abendi coffre abimisi brique ya mbongo. Apesi ngai. Abi joie sala besoin oyo zanango oyo kotikala sala ba besoin na yo. Oyoki na bi merci. On a dans le naturel boy. Na physiquement, ça na ndoto te apesi nga mbongo. Siko tanga na zimbongo vitre déjà matisi. Nani na ta vitre na on ta la porte puisque mbongo ezali belé. Tant siko vitre ka e komi na suka, dès que vitre zo komi na suka ba voiture limu. Et ka voiture limu ale na panique. Mais bien voiture limu. Siko yo tikali na mbongo na maboko bien. Mbongo na maboko na simbi mbongo na maboko. Voiture et limu. Siko pesi nga somo. Siko na bien voiture limu. Siko na seneti moi na communauté moi traumatisé. Non maman, non tu na ba maman no bateka. Maman, bon moni voiture. Maman moi tout ni moninga yo moni voiture hôtel na ba garçon mo bazanga voiture wap. Na voiture tellement mutu mo ka pesi nga mbongo na voiture et limu. Biso moni voiture te soki pe ba sombi yo so indeni. Na kata ni sina kolele. Zambe ba sombi ga. Bwaka pe mbongo, na usu mo bwaka pe mbongo te. Mbongo kana loboka. Siko tango na komo la nzambe ba sombi ga et tout. Allez. Non qui voit et bisanga Josué, pourquoi tu pleures? Tu avais besoin de l'argent. C'est moi, Jésus, je t'ai donné l'argent. Pourquoi tu pleures? Tant on a eu qui bonga na pas musika main na miso. Na côté na poche eko katali na kati siko na diviser. Na côté kotoyo et côté na bureau. Ngana siko na komo kene na oya za mobali ala nangai. Ke o awe la mbongo toni o na salé na bossa na. Na ko ngumaye. C'est comme ça que na keina sengo na futi bambongo basenga kingai chance pe moi c'est pas boti bien allez na futi tout mbongo petikali nde na vivre na mbongo et ça nga inani mbongo ici là. Ah bon et voilà na lisolo muke oyo nako lobake même dans la souffrance nzamba tika bana na été soka pour voya qui na besoin ya Ismaël na désert maman Agar ya Lili mais nzamba misima i place au maïs ala kiti à pourvoir na besoin là-bas. Il est vivant et il agit. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Il est vivant et il agit. Ce sont là les mots du pasteur révérend Josué Lokamba que nous recevons ici sur ce plateau de la radio-télévision nationale congolaise en vol plus. Mais pasteur, na li solo na yo tuko beta oyo. Okoloba nini na bateau bazali ko se retrouver na même cas. Peut-être tata zate, maman zate, ayebite atali la nani, mais il faut faire face na vie na ye. Yo koloba na bateau de o ba kolanda biso na yebite parce que Congo ezali monene, RTNC ezali kolandama bipai biso au travers le monde entier. Mais la situation ya boye, tokomona yango ezali tellement ébélé. Quel est le mot d'espoir que vous pouvez apporter à toutes ces personnes qui en ce moment alors dans Romains chapitre 5 verset 3 à 5 ce qui n'a kotanga bongo naloba eloko moko Romains chapitre 5 verset 3 à 5 Bible le Biboye. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Vous voyez que la persévérance. J'avais persévéré. Même j'ai été maudit par les pasteurs, mais Christ avait pris soin de moi. Aujourd'hui, malédiction que vous avez dans la vie, mais nous avons la capacité à changer malédiction en bénédiction. Blocage, freinage, maladie que vous avez, mais Christ et Jésus a la capacité à guérir. Les médecins soignent, mais ils ne guérissent pas. C'est Dieu qui guérit.
Il y a plusieurs personnes au bazar ba malade, bozo vivre ou melakisi à vie. Mais il y a un Dieu qui peut changer ça. Que au biki, au bosani pe bakis. Au biki aux solutions. Son nom c'est Jéhovah Jireh. Que il pourvoit à tous nos besoins. Croyez-moi, pendant tout le temps qu'on désespéré et puis qu'on persévérait. En plus, nous sommes nombreux, les serviteurs de Dieu. Mais nous sommes azana donaye. Ngana ndimaka don ya baninga. O nzamba pesinga yango notia au service de ses enfants. C'est-à-dire au benginga comme ça na bondeli pona yo. Oye to kutani to sololi to bondeli nzambe akosala. Mais je peux insister quelque part dans mon canal Luc chapitre 8. Baye na aveugle pas na Jésus. Abondeli pona ye. Amoni menet bienté. Aibengeli sus pour la deuxième fois yobondelande aye komona. La même chose aussi. Même bato mususu na bondeli pona net mutu moka za na sida, na bondeli papa azai mobali. Na bondeli pona 6 fois. Première fois bikité, deuxième fois bikité, na sixième fois ndai kobika. Ah, nanga mo ko ko déranger ngai. Mais mutu mususu pa yeka mbala moko pouf pouf abiki. Yango na zoloba, il faut toujours persévérer. La persévérance produit la victoire dans les épreuves. Voilà, et là qu'on a collé Bayangwana, Zamba Pambladi. Merci beaucoup. Amis téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'émission En Vol Plus. Je rappelle que je reçois sur ce plateau l'homme de Dieu, le pasteur Josué Lokamba. Il est le responsable et visionnaire de l'église Mission Maranatha. C'est avec lui que nous poursuivons ce thème qui parle du second souffle. Mais pasteur, je vais demander un peu à la réalisation, mais proposer biso témoignage parce que à chaque fois que tu as une émission, il y a pas mal de gens oyo bayaka ko tenter le boko ya nzambe na yo oyo bakutanaka na lobiko oyo ba témoignaka. Mais j'aimerais d'abord prendre l'exemple ya ndeko na biso ya aveugle oyo azali komona te mais papa amoni to meka un peu kolanda et après vous nous direz de quoi il s'agissait au juste. Alléluia. Papa kombo na yo. Alléluia. Alléluia lisusu. Bon. Omoni nga tata na bino na nyokwa mingi na maladie. Na sali na maladie hernie 30 quelques ans. Hernie 30 ans na ndam. Wow. Maladie ya miso ezwingai esa na nga bambula zomi. 10 ans aveugle. Hernie 30 ans et demi. Le kola zo ebisa bino lelo oyo eza terminé sina ngai. Betana na maboko pona Yesu. Papa. Alléluia. Amen. Jésus-Christ azali awa. Amen. Ngai nazali au Kristo nasambelaka na église du moko naza diacre. Mais oyo nga na moni awa nakumisi Jésus-Christ nzambe ya mema. Azwa lokumu, azwa lokumu, azwa lokumu. Papa, nana mema kilo awa. Mwana nga ya mwasi wana aza. Yewa. Aya. Parce que papa ba mema ki ya memba osimba ya kosimba. Amona kate. Baye na ye. Mama kombo nani? Mama Monique. Siko papa ndenge nini au meli na hernie 30 ans na ndambo, miso 10 ans. Siko ayaki wa ndenge nini? Papa siko anaye koya na anaye kosimba. Siko le jour to yaka lundi wana obenga biso wana. To ye to komika na Pascal. Aipsinga moni. Wana tango to bondeli pona oui donc tiens to boke tia na miso. Et puis apakola. Siko lundi le to komiko ya to kom na Pascal. Aipsinga moni to yaka mikonsu na mona bato ebele boete. Mais leo na moni bato ebele. Ngai papa ka ndenge lo beza bongo. To yako koma lisusu na nini o na kianza. Aipsinga moni o eza place ngana ndako sala papa ya solo abi to komi lisusu na université. Alobi lisuka bongo.
kata papa yo atoyaka omonaka te abimoni ya solo vraiment nga na yebi Kinshasa lelo te pourtant nga na lakisaka yo mais lelo okomi kolakisanga mais nga moko na moni nani mokonzi betana na maboko mpo na Yesu na Herni elimwe Alléluia. Bon, personne n'a pas micro. Ce que bateau baza ko souffrir le kola yo lo ban bango nini. Oeza, oye awa. O quatrième fois ya. Hein? Au quatrième fois. Ce que bateau yo so baza ba problème ba hernie, ba miso. O lo ba bango nini papa. Lelo boyo kanga tata la bino na zo etsa bino na église ya Mema. Ezwami na veni Kombe numéro 60. Na Yolo Sid. Boyo bazola na ngai tokufi mingi na baere. Na kozanga koyeba. Bola na maloba oyo. Adresi moko na zo pesa bino kaka na Kombe numéro 60. Boya boko jwa lobiko moto na moto akozwa par na ye. Etama boko pona lokumu na Yesu. Zambe a se manifesté kati na yo. O vivre susu longtemps. Pomi somoni pona libela na kombo na Yesu. Zamba visite yo pe amimoni sakati na yo. Lokolo memaki pe papa awa. Miracle ya ndafi na yo na kombo na Yesu. Amen. Merci beaucoup. Zambe apambola yo papa. Merci beaucoup pasteur. Là vous venez de suivre le papa qui était aveugle. Papa on a boyo ki kombo na ye moka pesi. Azen d'abord na hernie 30 ans, Azen na hernie 30 ans et puis aveugle ça 10 ans. Donc ba sala ki opération, ya li sumoko après li songe kufi atika na moko. Moko na msusu pe même chose ti ekufi. Banda mi se kufi ti pona ya komona asali 10 ans. Atamboli pepa ba prophète belé, ba serviteur belé abikité. Balié bambong bien qu'il était pauvre mais abikité. Mais tango balandi biso ya yoki ndenge to sala émission. Abengi mwana na ye Monique. Abi komelanga adresse yana numéro na zwelanga yango. Nde bazui ba bengi ngai. Na si bon kawana lokwa bozana Kinshasa boya na église. Ba ye na yambi bango et puis to bondeli. Nzamba recommandé à somba huile d'olive. Ba sombi na bondeli na bi kende na ndako. Opakola na lingundu. Bo excuser un terme puisque lingundu na français c'est hernie. Opakola et puis omela et puis otiape na miso. Pendant autant de jours nasima oya kozongela ngai. Tanga saleli yango même butu tanga lali lingundu elimwe. Papa zongi normal mais miso amonité. Mais na koya na ye na si rendez-vous, jour à rendez-vous tanga zoya. Nanzela bisi bazale na bis tango eteli ba bombe mutu nde papa mbala moko misifungwami. Abi oh Pascal était moi na oh papa yebi na keza Pascal était na moni. Abi d'accord ça na Pascal était ata mikolo ke bele Pascal yango. Donc et créer trouble na nini bato bazi panique. Ba yeba comment zangaba place na banda sala na chambre froide. Donc voilà c'était ça. Tango pe ba komi tango bazokota na moni papa otambola yo moko. Bon nabi est-ce que ça y est te nabi te za mutu mususu te pese ba kokani puisque on aveugle azaki non aveugle. Nga kalisi ke mutu mususu. Mais oui banga ngabi te no yo c'est comme si na yamba yo kasi na omona oti ngabi wa oui ngapi omona ngapi na omona abi nga aveugle yo yamba ke ngabi yo nde papa aveugle to yamba se présenter na ba ke lisute na bono kanisa mutu mususu ngabi seke ba kokani nzoka ayiwana nde na esengo ayi ko témoigner bon monde a témoigner et abiki nzambe abiki si a resté jusqu'à présent ça. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Vous êtes en train de suivre avec moi cette émission où nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Josué Lokamba, qui nous parlons du second souffle comme thème de cette émission. Mais pasteur, Tozaka Kana témoignage, il y a papa et aveugle, mais Tozapé, bon, on remet un peu qu'on balaye d'une manière brève pour que réalisation, mais qu'on paie sa biso d'une manière directe. Oui. Témoignage, il y a sœur Nabiso Abikaki, Nasida. C'est namoni ozana papier awa bakomi namoni balobi c'est là VH négatif.
Au salaki examen le 12 novembre 2018 na centre médical et maternité Ma Sophie Boboto. Kombo na yo Bilungani Ekuwaku merveille. Ah, siko tomoni négatif. Bon, kombo na ni ovandi wapi? Na fan kombo na merveille na fandi na komina monga. Ah, siko yo oyeko témoigner Nzamba sali ni pona yo. Nzamba sali ya minene pona nga a délivrer nga na maladie. Na maladie mabe ya sida. Siko na pesa ke maladie. Mobali na yo. Aza wapi? Akufa. Mobali akufa na sida. Akufa mikoleleki? Asali inane na 7 mois. Ah, banda kufi asali inane 7 mois. Siko yo ye awa. Bon, Nzamba sali pona yo. Nana bondeli pona yo. Évangéliste je suis. Nde abondeli pona yo. Alobaki nini? Alobaki tozalaki dimanche alobaki mutu nyonso aza na maladi ya sida aleka liboso amela mai ngai esalaki nga soni siko nalandi ye na biro na meli mai lendi nakesalisa l'examen résultat bimi négatif. Wow, Nzambe aja lokumu. Siko batu nyonso baza na maladi ya sida yo koloba bango nini? Baya awa ni biza mema bakozwa solution na guérison. Amen. Nzambe oyo abikisio pona libela et puis oyo azana malade aya Nzambe pa ko bikisa ndenga bikisio au nom de Jésus na déclarer ngo amen. Merci beaucoup, je pense bomoni ndenge Serwana abalaki soda mobali nazalaki officier supérieur et par mégarde mobali azwaki sida ayepe ko pesa mwasi tango baboti mona liboso bayebaki pété parce que bayebaki te ba malade pour pas protéger mon à liboso moi na bimaki nango et puis oya mi balende ba ko protéger pour bayebaki ke basa nango alors Nzambe aye nangolu na ye nde mobala kufa na yango bana mobala kufa ya tikala nango na ina mwana nde tanga landi biso pe ndenge zolanda biso aye tukutane to sambeli d'ailleurs kutu ya ye zalaki Nzamba talisinga juste tant on a oté na ngina si soté na sengi mai na meli mai na tiki no bi moto na Nzamba talisinga mutu moka za na sida awa mais ayo kutanga après prière amela mai aubika si c'était ça na kepe na zo yamba yepa yo papa izangai ngabi aisayo ndenge nini nda raconter ngai tututu na ba kanane ki azana sida ngabi zo amela na yo na mwana bobika ici et si la kena ameli esili ndi akeko sala examen aya yusu kokuta nanga na peut-être que sala examen ba ke sala examen boye trace mon côté exact akisu place mususu et l'autre côté ndi ayina ba résultat ya on a témoigné bato nyoso bolandanga je vous dirais que Nzamba zali s'il y a des faux serviteurs il y a aussi des vrais mais parmi les faux il y a aussi des vrais oui sikoyo biso ba vrai tozan des belete. Voilà. Merci beaucoup. Na continue à sujet à vous critiquer basala Nzambe, mais du moins na lobby de vérité. Voilà, na lobby vérité et ça nango critiquer. Bino pe boye biango. Alors, pour nos zwanga, et là qu'on a koko lo baisabo. Et ça na facilité ya ko zwanga. Adresse d'abord. Na zwami na avenue Kombe numéro 60. Na Yolo Kapela. Mutabosa ni Yolo Kapela zate. So komika na komi na kala na Yolo Kapela. So komi wana otunika ka avenue Kombe. Mais numéro 60 batomi bazobo sanaka. Oh tobi 60 te mais so komika na kapela otuni avenue Kombe na la police ya Mabanga. Ba olakisa na la police ya Mabanga. En face na la police ezanda ko étage wana tozana ezanda ko étage. Ezaka premier niveau. Bisone batoza kuna likolo na premier niveau. Donc so comme otunika ba policier ya la police ya Mabanga, église ya pasteur José Zawa ba olakisa. Donc yaka le londe ozo nanga sikoyo dimanche après qu'il tawa yaka okutana nga 9h okutanga ti 12h30 yaka to kutana to sambela pena yamba yo Nzambe akufula yo second souffle na famille na yo na sisi ko lobate parce que TV ezangonga pe Nzambe excuse Nzambe akosala pe okobimanzela ata po bimanzela millions de complications okomona loboko na Nzambe au décembre to probable élection tango yango yo to sambela aux facilité et ainsi de suite aux malades aux a problème voilà les temps favorables et puis adresse na biso yango ndé na pesi numéro nanga téléphone naza na 3 numéros ya liboso ezali 09 98 17 18 54 09
98 17 18 54. Topé 089 91 91 055. 089 91 91 055. Et puis numéro Yasuka 081 241 0 0 0 3 à la fin. Donc au préfixe plus 243 81 241 0 0 0 3 à la fin. Wana soko benginga ozwanga moko mutu musa yambakati. Mais soki ke obenginga ozwingate tika message. O tiki message tant on comme libre non répondre. Parce que na teyaka na sambelaka ainsi de suite. Mais soki na zote ya na okata teke na katina no matea après na yambi téléphone après na zongeli matea. Voilà c'est ça. Ou na zo sambela na katina prière na yambi après na zongeli prière té. Voilà. Ezaka bongo juste ça. Donc soko bengo zungate tika message na ko répondre yo to ko solola nzamba ko sala. Merci beaucoup Nzambe Akosala. Vous avez compris que nous sommes en train de chuter progressivement. Nous sommes, je dirais même, nous sommes déjà presque à la fin avec cette émission Envol Plus qui reçoit son serviteur, le pasteur Josué Lekamba. Je rappelle qu'il est le responsable de l'église Mission Maranatha située à Yolo. Il vient de donner les adresses tout de suite, tout à l'heure là, vous avez suivi. À toutes ces personnes qui avaient besoin d'assister ou de participer aussi à cette émission Envol Plus, notre numéro est bien les 081 60 91 084. Je reprends 081 60 91 084. Appelez-nous, nous allons vous recevoir pour échanger avec vous. Sur ce, nous vous disons merci, amis téléspectateurs, au nom de toute la grande équipe qui nous ont aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons merci et nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec un autre invité pour un autre thème. C'est la radio-télévision nationale congolaise, l'église au milieu du village. Au revoir.